bonsoir. Allô, bonsoir, c'est Mama Congo, bonsoir. Bonsoir. Oui. Bonsoir, la bande, na live. Ozo Lukanga, maman Sylvie Ngayo na ye, oui, na koti vraiment live. Nebi ke bato beli ba olobande ba yo kinga na koti na live oyo. Na koti vraiment live isiko pona pesa penza moto na kati ya live oyo. Ngana yo tanke bandeko, o tozwani problème na réseaux sociaux. Vu que ngam tu na l'élisio, soit disant, ngam tu na l'élisio, vu que ngam tu na za auteur ya makambo nyoso, ngam go siko na komitika na kati ya live na yo. Siko tozwa vraiment na temps maman Sylvie ngana yo. To pesa na moi elengi na live oyo, mais na ndenga bosolo. Na ndenga bafinga te. Na ndenga bafinga te. Te po na koti na live inoti. Na koti siko na ndenga solo. Na koti tanke Nadia Ufera Mayuma. Waneza na zungi na la ya bakongo. Voilà. Toza biso toute nationalité confondue, basakata baza baluba baza baswahili baza. Mais to kaka mo ba mongo balobaka bon baza makanga bango o balobaka luki la bokondo. To ka baluba balobaka na chama meno ebité. Ngako na zungi na ngamo na eko mitika. Donc non étape par étape mama Sylvie, to basika to vraiment zwata na live oyo po bandeko bakoma pona mona bato su ba lo bate oui maman Sylvie tant mama Congo afinga kioto moni bato bazoya ba dépenda kioto pour la distraction te donc vraiment tant que batama yeli donc la vraiment tant que batama yeli tous ba surnom nyoso tout auto pesi tout cha pembeni tout sur la pesa bato ba mona biso ezate ke na pesi ka sensible mbote sika zali ezate ke to solo na katimini po likamuleki na réseaux sociaux to solo na katimini te po batu baye bateke eloko nini elekaki yango ngamo pena na ekomitika so na ekomitika na life na yo tuka mokoko bwa sanga pe moko po yamba te tongo kiki na mama Congo po na bandedi ya ngana na bien na problème te na bien tout bito ke na baneli mama mutu na mutu a reconnaître tort na ye so nga na bina reconnaître tort na nga ya po na faiblité so yo po le reconnaître tort na ya te po eza faible donc na commencement mais balobi ke po ba mutu afo senga pardon il faut un moko po to ba kufa te to ba envie il faut to reconnaître ma pe moko po to ba senga pardon yo yebi ke maman Sylvie oyebi ke ngai mama Congo na na tika lo selo live ya mafinga te oyebi ke ngai na na tika cho minga chote mais na kati na yo yebi ke yo osala ngo pa na ngai ya ebele ya mbala moko te mama yanga osala ngo ya ebele na moment mo na komaki na suka na mutu biso tu mafinga esala biso pasi nde yo osala ko pasi nde bika pesa yenga pasi siko to singa naka to touche à point faible ya mutu. Voilà, ngaso na zazo zo makolo kilo il fait ça nga passe yo poso eza handicapé il fait ça lo passe poza marambo ya na nzoto na biso donc bafinga biso mabalukuta et sur abiso te et donc sur abiso eza ba vérité na bite ke na zazo makolo kilo mais eza na babiloko mususu oyo otia ofongola téléphone peut-être yo ko finga mukie mais mo yebi ke ofongola nga téléphone même na 8 heures bande ko na téléphone ba ofinga nga siko tozonga maman Sylvie na bo moto boye na mutalinga ba pese lokumu na bo moto boye ndenge oyebi bible ndenga na yebi bible eza nzambe mutalinga ba pese lokumu nzambe mutalinga ba adorer soki nzambe alobi nzambe bado pine bato bazoli ko adorer ba Dieu de Baal. Dieu de Baal eza ba kike ko banini mais tant yo moto ozo ko adorer moto aza ndeng semblable na yo ozo blesser déjà nzambe na yo okokota nga komba nzambe te tant que yo ozozwa place ozola mukana tongo eloko ya liboso na telefone na yo peut-être osambela nzambe merci na ndenge na lamuki mais eloko ya liboso ntango yo ofongola telefone na yo eza ozokoadore moto ya mokili ozofinga bato mpo na moto ya mokili mama Sylvie nga na finga moto mpo na motu te nga nayaka kotalisa likambo preuve ane non na finga te pour nazo problème na yote mais yo bato nyonso oyo finga ozwa na bango pe problème te eza parce que o adoraki mutu moko boye soki ngai na décidaki na bima comme on dit chaque chose à son temps eloko nyonso ya na temps nango maman Sylvie so nga na bela bima sur yo peut-être ezalaki temps na yo peut-être parce que ozalaki na milieu moko boye nanu batondisela o live te ozalaki na milieu moko boye nanu bapesa yo te ke bato kote nyonso balobela mama Sylvie moko boye sikoyo soki nga na abimaki sur yo mpo na baki peut-être bon comme yo
ofingaka biso mpona bato moko boye mpona mutu bato kutu te me mpona mutu moko boye esengelaki ke mutu wana ntango abimi asali sorti aya kodefendre yo peu importe sorti na yo peu importe kolela na yo yo moko oza mutu mutu akosa yo te po bato bazwa koloba na yo te kolanda na yo te yo moko conscience na yo oyebi soki mutu oyo ata ozobenga mutu mami ekoza te façon ya respect ponga mona benga mwana nga papa aza papa nanga te aza mwana nga na poti nabengaki papa par respect mais soki mwana nga na pota kokokota ou nga na poti naobenge papa par respect mais ye azozongisela nga respect yana te amoni kakomi autorité na nga amoni kakomi supérieur na nga ekomi mabe mama Sylvie na place oyo ozalaki c'est vrai eza makambo ebele na bandotala nga mona aza mwana ya papa handicapé aloba yango napesela yango témoignage même ntina oloba na yo nabaki nga papa aboti nga azali likolo moko papa aboti nga azali likolo moko akepesa bato bamakomi bale bloka olia te moto aza makomi bale nde asengeli akende luka mpo bapesa papa na nga oyo aza likolo moko ya kolia me to tozala bana mike papa na biso asalaki yango make babeki make banzete oyebi babeki ya kongo nde ezalaka papa yanga azwi chance oya putu te mais aza koluka mpona biso mpo toyeba ya mike peut-être na kibala na biso ya mike tozala koreconnaître eta ya papa na biso te mais na kimokolo totali tozongiseli papa na bolingo na respect parce que totikala kokufa nzala te mama nanga so alingai papa nanga na likolo moko mpo na kati na ya moneke aza mobali ya solo mama Sylvie ifalaki na nyonso oyo osala mpo na groupe wana ata bana ekambo ya reproche yo banga bareproche yo na inbox na se mwana aza leke pa na yo ou peut-être mwana nayebi mbula no te shama kokobima na miso ya bato ateni bapropos wana bango bazobake wi bazozo baoprofite nga na ye kopimiso te mpo nayeba question na bimi sur yo ezalaki un peu stratégie mayele akobenga yango stratégie te ya mayele oyo nzambe apesenga nzambe peut-être atininga na beto fimbu na manke o respect tanke mama na manke o respect tanke mokolo peut-être pozwa conscience parce que so nayaki kofingo te bato basinga yo ebele nabi te kende nasinga to nasali bien na bandi noni kotalisa yo bato basinga yo ebele yokoki oyo bafinga ona oyo ngai bafingaki yo eloka eloko moko ti mais yaki ta ya nzambe na sengi otofinga ndeko mwasi na sengi otobimisa basekre na bino te ngai lelo balive na yo live ngo batete poza na eta wana folobelaka bandikape te baconcept eza ebele mais moto aloba noke nakitisi yo grade siko bazofinganga pwani ngai nafingi bango babandi kofinganga pwani c'est ça la prise de suspension awa soko ye kobunda ifoza makasi balelaka te bapropos wana tanke même nde moto aza muteko ya famille na yo akosepela bapropos te mwana moko ya mokie baza ne mokolo po asala vikala mais quand même comparé na yo aza leki akoki mpo ozala mwana na ntimi te mpo azala pena mokolo aza leki akoki otenir wana te wana siko nga mutu oyo na minito sela nonga pétition soko omoni oya France nabengi boye te ke mpo oya France te nabengi boye te nabengi mpona bande kokweya te mama oyebi ke siko owuti bato mpe baeda bakumisaka moto ya mokili te nzambe azozwa lokumu te bakumisaka moto ya mokili te basalelaka moto aza na ye te te azosala balive azokosexpose na mobali na ye azochange mibali ndenge alingi azosomele bakiti este de toi même yo kutu motu oyo imagine to moto azoboya basi ya eloka nyote moto azoboya yo moto ofandelaka ba 8h du matin ba 23h osengela ye ose déplace olongwa Allemagne kolanda ni biso bazozo na ntimi na nga na azozo na ntimi na amu elongi mabe mais kolanda biso te siko conscience na yo loba penza nzambe fongolanga misu ya odela po bayo pupolo yebaki na minito moto abimi atala nsima te okoma mwasa lote ndenge so ozwi décision po te kozwa décision obima bazozo bazalaki te mama Sylvie bazozo bazalaki te yo moko ntango omoni video wana eza na motu moto akokorapele oke video wana ezalaki mabe kalobaki mabe conscience na yo moko elobaki eteyaki yo kalobi mabe eza monde te bakumisa motu te bakumisa nzambe na baparent babota biso so bazalaki mitema malamu bakumisa moto ya mokili te
basanjo la muta mukilité mutu moko awuti de nulle part aye akomosa ba mama mikolo boza na kati na monde nini peut-être oyo sala eleki o mama na saelaye mama na bokoli ete abengisi na poto te mama na zulake tati akofanda na ba live asengelake bambongo mais yo zwa tawana ozwa tawana meta muta obake mama na nga moko ta finga maka oui mama ne mo afinga ma mais peut-être oyo sala kapona ye mama na sala ngote tango moni bato nyoso baza pembeni bazo finga mapo bazo longwa bazo reconnaître tout bolamu na bango te bazo ko evantele bango masolo à combien yo s'abonner vraiment la famille bande ko so boza abli bo mo na chaîne ndenge zo bousculer bo aider communauté congolaise comme na lelisa ki ni soit batu mama Sylvie na mabena madame na ndimi la famille ko nyoso boza na live on comme ngam tu la lelisa mama Sylvie quand nga on a lelisa ki na yesu na live na ye devant batutu devant tout YouTube limbisanga mama Sylvie na singo limbisanga te po ata lobo bozonga na yo epa mbolina ya nango mabe te menga au moins nasali rôle nanga mama kozonga kuna te ata moni bato bakumisa yo mama ta mozala kuna moza mona ba live na yo ata lobo osala 10 personnes 20 personnes moza bato frère osa bato bayaka na ba adoration te bato bayaka na kifanatique ya mutu te soki biso toza muto poso kumisa se loko te soki yo leki biso oleki pe muto yo zo kumisa pesa pouvoir opesa pouvoir na muta mukilité ata lelo so moni bato ba otondi solo ba live bazate et pour la biso pesa na ngobongo lelo ba elobi ba ete mais la Chine etika ko fula ote nga mona plusieurs fois de ba manko ba respect na mona plusieurs fois yo moko posa no yebi ba kokosa yo te kokosa mana yo te bazozo au moins bazaka frère basepeli na yo oui mkwana pe basepeli te basepeli te mais soki bataki appui ngamo pe bazozo bele balinganga te mais soki baki ko appuyer nga na combat na yo peut-être c'est ça de mtasimba mitema na bango tu ya fait pas que c'est mes abonnés ba ngala zalanga ba abonné précité na bato basepela kwa kolanda nga bango ka balanda pe mida bango pe balanda ka ba enka banda ba pingila banda ka nini bwe soko moni biso tu même ndeko mida toloba na te réseaux sociaux za na bongo lelo boloba ni te soko mona ka bimé yo peut-être un tout maloba mso bimé pepa na yo eswaki yango baki ke soko porter plainte na pe na koya ko bakisa po yo ko porter plainte te boto akokosa ote ba ko findelo mida awa oui peut-être abimisi ka kanda poko ba pe na mutuke mama na yazaki mama na ete eza la pe passe yane tu lo ba ko biso ke bana ba ko sambana noke mama Sylvie za mama na bino te dingo lo baki ke mama na ye azali yaya na yaza mama na ye c'est vrai zaki l'art de combat les blocs msusu comme tolobaka eswaka dingo ngapi na finga to eswaki yo dingo peta yo lo ba na mida ke yaya na ye taka mutu akoli ebi ke oyo yaya na nga oyo mama na nga na kimukolo ba ko ebise ke te et puis ayo ke mona famille te ayo ko libanda ngo wapi pe na réseaux sociaux baba neke wana zai mama na ote mazai yana yo esala ka pasi limbisa luka place limbisa sala nzela na mama Sylvie muta taka muta ngo mokola ndakalobi zongela no kotonga anoke momo aselo pisa nga muta ko tumba te shona nga ya kosala nyonso na libe kosala nyonso muta ko tina taka ya determiner na nyonso lingi lopela ba sujet nyonso soki nga pe na sali analyse moko omoni ke analyse wana yo pensa ki poto mona bando musuko bazo analyse mama kongwe batie pe photo mais ko tia photo ko déformer ngate mama Sylvie ko tia photo zo fenda photo sika atena zelo ngi mabe pona photo on a binit no mwa kitoko o tio lobi mama kongwa saki pona ko da pe sujet moko sepeli na yo ko ndo lobi ke o kenda pe ko tala mida ka mikolo ndo tala kiete o mona zo singa yo donc na ko sa pe sujet moko e intéressé yo allez ba moko bi oyo ko na sala ba sujet na zo ka pe ba audio na eti na chaka ngana do voilà pour l'instant ko chaka blete pour l'instant muta kosa yo teke mama Sylvie bolinga bakapola ona na Karine pona tangi penza kombo te autant Karine abimaki omoni bango tu wana bana servitude yo comme bini obano mona siko makambu frère po ba bozala ki bino tu na flou
bozalaki bino tu po eza normal te mutu moko afana na ngwende aza na couronne te aza reine d'Angleterre te eloko te aza na château te ana mukanda te aza na eloko malonga te mais afana na ngwende moko abanda ko diriger bato bon akoko diriger na bato Afrique ya du Nord to comprendre mais bato ba na poto ça ne se fait pas nzamba zwa lokumu na stélé sorti na yo na bakila mandia nzambe basinga yo te donc chemin non retour mama Sylvie soko zongi sali chemin de retour okoma mwasa l'autre bakopeta po yaza kakuna soki si bosala ni mwanda bubwe yeba kezaki préparé yeba ke maloba nyonso abimasaki wana ezalaki préparé c'est comme ça que elle est vie ya lobelaka motu te afulaka motu te bazozo motu baye kopeso makambo ndenge oza wana chaîne esefongwami omoni mbongo nyonso tu oyo chine elia yo oyo pesa ata na volonté na yo likolo oyo songisa mbongo wana na YouTube po YouTube eza na temps okoza na succès ya une semaine ya 2 semaines mama Sylvie kota live ata 2-3 fois bazozo bakoya bazongisa mbongo nyonso tu oyo balia yo kuna ofele na ignorance na épernement na blocage ya ba esprit mauvais ya esprit de soul po bango na babeso banomba babobote po bango baotalo te bango bazake okoti lève en même temps que Karim ba biso kata mami akoti tala yo moko vraiment niveau tala moko niveau mama Sylvie chaîne ya yo moko makamno surtout mikanda yo kuto na chaîne na kombo na yo mais ye chaîne wana eza na kombo na yete kwa zana ya kokoka te mais yo zo sala live na yo bango bano kata mami akoti te ozo dépendre na mutu to dépendre na nzambe on est là le bano ngwana na c'est encore une fois on limbis na biso abatu nyonso soki na blessa kio zamba a réparer esika na blessa kio mais comme ezalaki moyen pour na yo opima kuna zamba zo lokumu bible ne lobike na circonstance nyonso to rendre gloire na nzambe ngana sepeli malgré mabena nga na kati mabena nga ozu délivrance gloire à Dieu to sepeli biso nyonso na bazozo ko ba benga biso to sepeli fais attention na chaîne na yo mama Sylvie yeba mutu nini puna esa comme yebi no ki ekite so monika muta bengi puna sa ko linga note so monika ka ba bengi ba komo lobake oh nida mama Congo la danoise yo moko kendo yoka ozana na besoin mutabenga te ko mida singio o mama Congo singio o la danoise a singio te c'est vrai que soko bimisika ezana batu sutu ba doa ko singo ko ba pese o ya ka Congo te pesa foto ba so mutabini ya solo o batu su ba kana ba stratégie donc so moni côté mususu ba sene ti ba mekayo denga pina ba de na meka Olga nga pina ba de ton Olga be ba dimaki na meka kiye pour na yeba façon na yeba position toto sentir pena que non cette fois-ci penza nzamba sali ali to pesi me forte so pe ba ko attaquer ko banga te toza wana yo moko toza pe ba bingo soldat makasi toza wana parce que bango monde na bango oza koko punda na bango yo moko te bon soko bimi na kaba binemi bakoma kaneti na molimo mabe bakoma ka 1000 2000 4000 pour ba ko siso énergie nous on sera là pour toi vraiment tiens fort bon tu na batu ba benga yo bon tu na batu ba ko kosa OK mami alobaki mabete conscience de bika lobela comme mabe ye rona ezaki te yo ofinga mapona ye yo finga batu pe pona ye rona ezaki abima a défendre yo pour akomaki soutien à mama Sylvie soutien komi ko ba reproche otanga mama Sylvie so mutakomi na titre na soutien ezakaka to soutenir mama Sylvie eza financière eza na maloba eza na nini mais ya lingi bokabola mbongo te nyonso le kapa na ye na suki na zo émission na nyonso tout j'espère que on a lobi ba te connaître ba yoki encore une fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mako on appelle na limbisio en tout cas nous avons ba na limbisio on to sala na mabe makasi te to za ba na ba limite ya mabe na ozo sala likambo oyeba ndenge nini ozo sala likambo yango ngata na bandai ko lobela bat en tout cas bande ko na peut-être quand ndeba ko condamner nga na bala otika peut-être ligne yango ndeba mama na biso to benga donc ngata na tiki ligne batu ba finga ba toujours batu ko lobela ba vérité kotia ba conseil koloba makambo na ndenga busolo peut-être yango wana na zwa vraiment mutu te na banda ko finga na banda ko détailler mutu ata loba na yaka na ba droit de réponse so mutu au finga nga ali ngwana nga na sutu muki lisusu ponga pe na za mutatanda oromona lelo na fingi voilà bande ko nyonso oyo alinga sunga mama Sylvie azaka na groupe ya association na sala makambo association handicapé
décembre yango tozokende kala te en tout cas nazwaka mwa ba 10 euros 20 euros 15 euros mpona kopesa mwa mafuta na mwa loso mpa bandikape donc nazalaka mpe na groupe nazalaka mpe na kati ya ligne bamama bamonike te na aire yango na soutenir mpo soki tolobi bobanda opesa siko boyebake décembre fo napesa donc soki tobanda otya na kati ya chaîne yako fo kalike donc fo na banda kopesa sikoyo mpo mama sevi ebime na ye mpo mbongo ya youtube ezalaka bongo eya te soki opesi nga lelo nazwi yango lelo donc ta mosu nakozwa yango sanza wana yango wana bamama nyonso oyo bakosoutenir nga bokomona babilembo bokomona mpe bamission na nga en tout cas chaque mbula nazangaka te banini nyonso bainso na bakaye banini voilà basoutenir en tout cas likambo fona loba meme mpe na la Chine babanda mpe kosoutenir nga na makambo ndenge wana bafeti banini en tout cas eloko soki eza na banda mpe komona basoutien na bango donc voilà en tout cas éliminer te soutien wana eya kutu mpe esi koleka namona yango na kati ya communauté congolaise ke bamama wi tosoutenir mama na biso